feti na bino nyonso balandi ya Bayoka Bilengi TV. Mbula ebandi, makambo ebandi, bandeko précisément na ville ya Kinshasa. Mbula oyo ebetaki lobi jeudi le 26 octobre esali ba dégâts maye kote bato na mapango. Pe bauti kobenga biso na commune ya Bumbu esika wapi mwana ya âge ya 10 ans auti kochola na mbula oyo ebetaki lobi na butu. Pe wapi na commune ya Makala mama moko akendaki kozwa mapa na ye na retour azozonga mbula ezwi na nzela na se ya mbula wana mama na abekende konyata câble ya courant likambo ya somo ya pasi mama wana ayebi na kotika biso akufi. Tokokoma na cadre ya ba information bo mona ba image mbula ebandi makambo ebandi tokosenga na bakonzi bayeba na kosala ba carnivore po ete makama oyo ba dégâts oyo eba na kokoba lisusu soko mokete vraiment epesi passe na motema bandeko balandi. Mbula oyo ebetaki lobi jeudi le 26 octobre esali ba dégâts batu bazindi bandako ezindi batu bacholi courant donc passe na motema vraiment pour continuer vraiment pour s'abonner na chaîne oyo Bayoka Bilengi TV vous allez connecter brancher parce que awa ne besoin ba actualité nyo surtout oyo ya ville ya Kinshasa. Bandeko balandi ya Bayoka Bilengi TV lokola conseil tokopesa bino oyo somi awa na Kinshasa na se ya mbula esengeli pa kotambola parce que na se ya mbula ekoma makambo ebele soit oronyata courant soit orokuta na bakolona po eza na bakolona mingi baoperaka na se ya mbula po bayebi na se ya mbula ata bakangi ogangi batu bakoyoka te pe na se ya mbula bakable bacourant donc bosala keba na kotambolaka na se ya mbula. Tokokoma wana na commune ya Makala esika wapi ndeko mama autaki konyata câble ya courant bakangamaki na cadre ya actualité. Tokokoma kuna tuza ba actualité tuza bino ba image bo mona ndenge mama akufaki. Tokosenga se na bakonzi bayeba na kosaba carnivore po ete makama oyo eba soko kokoma ata mokete po ya boye epesi passe na motema komona mama après kozwa mapa na ye na nzela kozonga na se ya mbula anyati câble ya courant mama kufa ekei atiki bana epesi passe na motema pe mwana oyo ya 10 ans na commune ya Bumbu oyo ayebaki na kochola na mbula ya lobi jeudi